Voilà. Bienvenue sur Bolokoko officiel. Bonjour à tous les Abakouk et à tous les Gaulois, à tous les gladiateurs. Et bah, au Balinga Dorcas Bolokoko, bah, au Balinga Rangate, Mbote Nabino. C'est Dorcas Bolokoko la Gauloise. Abakouk a vu, en tout cas, Mbote Nabino, Bissika tout vos zoami na minute oyo. Bah, Mbote Nabino ya ebele. Je suis en direct, il y a chambre nanga. Voilà. Na bandaki ko arranger chambre nanga na outil salon. Mais namoni pardon boutique ko benga nga boutique nga na sala non vidéo oyo pardon boutique nga sala non vidéo oyo s'il vous plaît excusez. Voilà pour le banabino bien tout sur la bien. Merci Abakouk nanga. Likez vidéo, commentez et partagez. Dorcas Bolokoko yeyo. Boya noto solo. Le bon thème sa caméra bien. Voilà, bon que ne collectez la vidéo mingi. To bengi Dacosta, to bengi Duche Kapanga et Baya. Et puis na bengi Linda et Gatsby. Voilà. Maramboza Mamoloba. Maram vraiment eza ebele. Il y a des choses au biso babakouk to betakara. Tozo linga rolobate, tozo linga robenge lango pe batute, tozo linga pe robete lango ba CTT mais tozo vanda. Tozo mona batu o bazako ya, bazako lobela, batu bazako ya, bazako sali la émission et chaque jour tous les jours que tout le monde parle de Sila Busalu. Wana to boyite parce que tu dis que pour le moment eza Sila ne mutaza relier ça YouTube na biso. Sila za ko tsa Dorcas Bolokoko mbongo azaro ko tsa bandeko bo sala ba YouTubers na ba YouTuber mbongo et tozo vivre na mbongo Sila. Donc, tout ça va tout le monde et à Bongo. Gaulois gladiateur Abakouk, Yaka, Dorcas Bolokoko Abakouk à vie. Merci à président Yoshua depuis Canada. Merci beaucoup à Roline Zinga et Saphir. Pourquoi pas à Rachel Ngaloula et Naba Abakouk Tour. Rachel Ngaloula et puis Rosie Ngaloula. Merci Nabino Bissika tout Bozwami. Ma vie aussi je te salue. Like vidéo nanga, merci à la fondation Boss Lady Aziza Riziki Mama Nimama depuis les États-Unis. En tout cas, fondation d'abord Moko, fondation Boss Lady Aziza Riziki Mama Nimama. Mandero nanga boya. Je fais une vidéo de 15 minutes maximum. Vidéo nous avons ça. Nabiminde ni nzambe na mon rôle bimi ma bekuna. Boss là le caméra ça téléphone bien. Boss là. Coco tate. Non ça me ça là. Voilà, bandero langa, naïto solo là. To solo ni ngana bino trop c'est trop, quand on dit trop c'est trop c'est trop. Bato bo ba Dorcas to monde rôle ngasi la te pour na ba titre nangé bete rôle bakute. Bref, année dernière émission dans notre salle, belle analyse on a Salina déclaré Bachilov que j'ai sali mon frère à moi. Abakou ko tali vidéo te o like to aimer. Mais ça, mon titre, na tia mabe, on mutali bosso ya robenganga, et puis on mutali bosso ya ko attaquer ngai. Soli na tia ba titre wana ezelaka pobo za la tuer, boyo ka marmuni no lo banakati. Na mission oyo babakouk na sengi bino ba maman nanga ba papa nanga. Titre nanga na rotia ebeti sa oli bakute. En tout cas, titre nanga pesa na rotia ko beti ko mi beti ma li bakute. Soko moni ngo mabe limbisanga ko benganga te pardon na lingi bino mingi ba papa na ba maman nanga. Comme il bête mali bakute na sala rango pour na quoi tirer attention na bino attention na bino bon comprendre le qu'on dit Dorcas à lobby qu'est-ce que Dorcas Bolokoko veut nous dire ou veut nous aligner informer biso pour SB voilà na très chaud na ningo saranati parce que toi na concert on a kata rotana ba Gaulois na ba gladiateur na ba Gaulois rendez-vous na rotana to kutani kuna merci à Claude Lukobako nous l'homme de jugement merci à Yeda Dangwabana toi na bino kuna na rotana to kutani kuna bon ba Dorcas zo ba mbango na très non ba ba short moi c'est la bango bon le kuna pardon moi ouais bangam le bino Abakouk like vidéo Dacosta. Quand je dis que tous en a respect, il y a aîné na biso, bozo boule le roi tout ça la blague, tout ça ba non. Tout ça ba jeter. Et ça bien. Il y a moi le rôle c'est parce qu'il lobby dans ma tanga il y a papa poudre des chasses. N'habite ce qui be image joine côté Felibino. Radio que je sali ilunga a manka ki papa makaya tous les comédiens ont basé qui wona basilika ki. To respecter ba aîné na biso.
d'accord tu as respecté Fila Bisalu parce que Fila bandi musala liboso na yo soko on a respect envers Fila Bisalu te biso nyonso toi na sima biso beto manquer au respect parce que yo ont respecté Fila te Léo d'accord tanga Dorcas Boloko on a roka moi soki yo on se permettre on se justifier pourquoi yo bengi saki Fila na fête na yo te est-ce que d'accord ta yo za muto liboso abali to yo ndo suki si mabala nyonso ya ba comédien boya nanu s'il vous plaît abakou like la vidéo boya nanu est-ce que d'accord ta yo muto silisi mabala ba comédien est-ce que d'accord ta yo muto clôturer ba fête tout ya ba comédien donc c'est-à-dire que yo ndo za to rien clique na bino bo sale ezake soki muto abali borobengi sa Fila Bisalu te donc bo sali clique bo za contre Fila Bisalu tolo babongo bo sali clique bo za contre pena Fila Bisalu bo za na so muto abali bo lobi to robengi sa Fila Bisalu te to robengi zete parce que Fila wana za boye donc respectez Fila Bisalu s'il vous plaît bino ba comédien bo efika na bo moni lelo nazo pété na ninga ko sarana te nazo finga bino ngana mema bino chaud na vandeli yango na mema bino très chaud lelo nazo sangisa bino nyonso nazo ko finga bino lokola bino bolingo respecter Fila Bisalu te lokola bino bolingo banga si bon na na likolo lokola bino bolingo respecter Fila te lokola bino bolingo banga Fila te ngana ko banga bino te na ko finga moko mama na e non blague te bona kelenga vidéo na ko finga moko mama na e bona ke bino ke to rapeza kanda na loba na bino abakuka anzoi bobula na sala bajina sala blague te abakuka za vrai nzoi o meki to tubio talara batindeli ngo siko no ki da ba fute matinga boti batindela ngo tina la no ko katina sa vidéo te to na concert na rotane ya faire gola mais pona le belano du FB langa trop c'est trop to revendre to la muka to yo ki Fila sali boye to vendre to la muka to ki comédien o ya sali boye mais d'accord il fallait garder silence il fallait pas se justifier il fallait pas o repéter biso raison o yo inviter ki Fila en fait inoté. Est-ce que Fila zo lenga fait ino d'Acosta oh qui on se le dit tout le père en vérité est-ce que d'Acosta Fila on lenga fait ino d'Acosta Fila na zala soso ye ki na fait ina yo est-ce que Fila na zala na yo Fila kufa yo Fila za ko lenga yo to ndenge ni na zo comprendre de Fila nanga bandeko mwana batu depuis a fungola chaîne yo on ira fungola ranking na vie na ye telanga no jamais belena ba like s'il vous plaît abakouk depuis moi na bato asala chaîne na ye afungola ranking na vie na ye afungola rando afungola ba ennemi ebele c'est comme si que abotande ba ennemi de pas la chaîne na ye mais bon habiter mama be n'écoute au moins na ese binabi au moins clique bo sali pona Fila na kofinga na loba na français pour vous comprendre bato ba yoka lingala na lobi boye clique où est créé pour la Fila. Bino nyonso, je vais commencer à vous injurer maman bongo ta mère. Na rofinga bino bongo parce que trop c'est trop. Beaucoup mi ko déborder. D'accord ta Fila na la fête na yo te. Wona faut on na mutu na yo. C'est Dorcas Boloko qui parle abakuka vie. D'accord ta Fila na la fête na yo te. Et l'on dit que la fête na yo spécial aussi la raté il faut comme ma passi peut-être nga no yeba te boya nanu pardon baba kuke boya na na likolo mais boya moko kalimenga mukie et l'on dit que la fête ya d'Acosta oyo aussi la raté yango d'Acosta veut relobela parce que si la raté fête na ye et l'on connaît les bateaux bozala qui vont fait ba comédienne boya no boya et l'on connaît c'est pas ça qui est spécial. Et puis il y a grave. La fête il y a d'Acosta. Oh aussi la zéro yoka mutema passi. Je ne crois pas même si la coûte n'a pas été si la soirée à d'Acosta ngoka. Yo y a na FBT est-ce que biso d'Acosta biso qui parle. Est-ce que yo herbando y a na FB yo bando son FB gratuit. Y a pas na télévision. Tala boy énervé ngate muta kalimengate. Muta kalmenga te boti kanal ba mamna loba d'Acosta soki yo na FB depuis yo tuna na FB Fila Bisalu la foute yo ta 100 francs te yaka na télévision ye bisa biso
obanda tourner na FB gratuité tobanda kofuta yo mbongo na biso nul biso na mama na biso mams de nous banda kofuta mbongo na ye ya pasi o bino lo botelema bosangana bosala click mpo na ye sila banda kofuta abanda kofuta mbongo na ye obanda kosala na FB gratuité yo FB etomboli yo yaya osala na bachaîne oza confiant mais moko mpe tolobaka vérité yo ye osala na bachaîne combien de chaîne oyo osala yo moko oza confiant nyongo oza mpo oza moto wa français oyebi niveau FB etomboli yo oyebi FB efuli yo combien de chaîne oleka avant FB oyo efula o te toyebanaka na Kinshasa na mapota toyebanaka grave te grâce ya FB no tombwama likolo kenda zala ta reconnaissant na FB yango ko nini ezelengwisa bino eloko nini ezekosa bino oyo osoki moto avandi fa finga sila oyo osoki moto avandi fa loba mabe na sila nini soki Gatsby na Linda nde baza problème ya rancune na yo na sila mais garde yango eza mpe mabe te soki Gatsby to Linda bamonaki ke ça ne va pas na yo po omoni eloko ebomaka bino surtout Dacosta yo kana explique yo bozela nayebi bino ke chambre nanso na filme yango eza inondé eza ya kopanza na dégâts koloni na kofinga nga après mais tosilisa nano nalobi boye Dacosta fila komene nani Linda na Gatsby soki bamonaki ozalaki vrai na fila te bakoka mpe koloba baza oui parce que bango baza bafruit fila bisalu soki oza vrai na fila te bovanda na yo te c'est normal côté wana kutu carré bovanda na yo te epuis bakolinga yo pembeni na fila te eloko esalaki ke parce que yo remarkaki bango baremarkaki oza vrai na fila te balukela yo problème te bamoni ke yo oza vrai pa fila te yo oza fruit ya fila te oza na esika na obimeli fila fa lengela bana na ye fila efa protéger bafruit na ye encore protéger po yo oza déjà ndeke sa mapapu pumbwe okendaka nango ndenge olingi mais bango nanu bakomi na niveau wana te faut fila protéger bango et puis bango pour fila yo comment fila c'est bango fila soki bango bayoti fila ki babi mams en tout cas na Dacosta ça ne va pas fila royoka bango carrément royoka bango ya logique fila koki omoni na moto yo soki eza peut-être président d'outre que je salue depuis Londres mais je ne crois pas président comme on ebengami na kati balobi ke yo Dacosta alobi ke yo mutu obengaki ye oyebi te ke fila se plaindre pa na yo mams na nga na ndimi te bola musanga so na na olota nandimi te ke fila bisalu ndenge aza na kobengaka président d'outre po se plaindre mpo na fete ya Dacosta je ne crois pas abakokutelanga bageme na combien de minutes 13 voilà 15 minutes na fifi nandimi te ke fila robenga Duce Kapanga pour se plaindre na invitation ou fête ya Dacosta parce que Dacosta abengisi ye te Dacosta yo longwa na kati ya SB nde yo moko lobi po na Gatsby na Linda bongo bato yo longwa na kati ya SB po na bango ne mutu basalaka yoka bona na fila okoinvite bango lisusu na feti na yo ndenge nini baya parce que bose moke na bango baya parce que tobosala bango ndenge nini bino bokoma kobengisa fila Linda na bafeti na bino po soki Linda ela bosekaka ye nango yebi yango te nana parce que bavérité na étalé tala je connais des choses bokeba na nga na yefi bino na yebi makabo ngati na débordé Sherika sala feti na ye invita Linda oyo c'est passé na feti ya Sherika wana abaku po tu na ba j'aime na ko lela po na ko meda na ko molinga lela na ko kama mabwete Sherika sala ki feti na bengisa ki Linda boyebi oyo c'est passé qui boyebi niveau ba se mokaka na Linda je peux même citer les noms des gens ba se kaka Linda na feti ya Sherika na anniversaire ya Sherika ba komi ko tumbo la Linda nayebi bango nako cité même bakombo na bango pona nini toza boye bandeko na ngai fila sala bino nini Dacosta tiango na mutu na yo c'est Dorcas Boloko qui parle nazo rappelé yo tu me connais depuis j'avais 9 ans
Non, Lobanayo, c'est moi qui parle. D'accord, toi, tu me connais depuis Nazala qui n'a âge à 9 ans. Toi et moi, on se connaît très bien à Bandal chez Fanny Borto. Donc, on se connaît très bien. Oyebinga depuis bon mois nanga tina komi boy da obuninga ite. Oyebi même famille nanga ba famille bot nanga oyebi bango. Yo moro benozana oza conscient oyebi que c'est pratiquement impossible que si la atombo la téléphone aye a se plaindre pas ya doute pona libala na yo. Et lo konini si la liakate. Hein? Et lo konini aussi la liakate aussi la romona que na fait d'accord cette année spéciale. Oh, il a raté. Namoni lo malongé le qui na fait inote ya na ngai. Na rofinga ote mais namoni lo malongé le qui na fait inote. Rien n'est spécial kuna. Ouais le qui na fait une monité. Et slami qui va fait une normale n'est salama. Na moni ya malongate. Oh si la bisala revendre bani kolela. Ah Duce. Président Duce na bengi yo yaka. Na moni na ngango. En tout cas, le corps na monité. Oh, si le robanda rolela, si le robanda se plaindre pas batou, que le barana batou d'accord, ça ben singaité. Et bon ça bois ben tous les comédiens, à qui on ben saline dans la gatibi. Na moni ngote. Eh, c'est notre mam ça liara bien. Et puis ce raya qui n'a fait inayo, aliara les kabatou tout na rolate na fait inayo. Dieu merci parce que ben ça qui paye été. Voyez Jean-Marie Molato. Alingara bête bilé la fait ino mutata qui on a zaté. Alingara la seule et unique. Oh, il y a une dernière de Bilele. On a fait une homme tanga la tanga, tu comprendre, hein? Dorcas Boloko, on t'a lu. Il y a lié, comment tous les comédiens, en général. Tous les comédiens, qui ont fait Tinayo. Ne, Bassine, Mibali. Gatibi, Soya, Ganga, les commandants, Lata. Linda, Soya, Ganga, les commandants, Lata. Mam, tout le bataille, il y a clôturé. Eh, pour mon tika bilamba la défaut si la bisa lunga mikolo no benge Jean-Marie Molato. Eh, Jean-Marie Molato maman c'est de nous. Alingara le kakumi sans zambe parce qu'il a quitté. Mais arrête s'il vous plaît. Et non le baral roi mams. Arrête. Kolobake si là Azako se plaindre pourquoi il y a qui fait inayote. Et là quoi grave est qui n'a dit bala nous ezate. Et là quoi si quoi ça mis dans mariage na yo ezate. Oh aussi la rôle là. Et puis tiens on a mutu na yo. O clôturer ba mariage ba comédien nyo sauté. Yo clôturer ba invitation nyo sauté. Ata ya yo sosi la obengi za qui était ngam kono bala ko ya. Pas dans bala pe kana mingi te ba guba ba cook. Et on va bonzer ba cotisation ya ba cadeau. Quand na zo ba na vi mobali ba cook. Na vi mobali quand na obala. Bobongisa. Nandimite si la ngak se plaindre pour na yo. En tout cas, côté on a posé na douche avec makam. Yo lo ngwa pour na Gatibi, ale Gatibi ngona linda, obengi si bango souffle na feti, mais yo obosa ni ke bobengi ba po seka bango. Po bango mutu baluka yo na file na ranki, ndenge yo lobi na biso. Ale yo iso bengi so Gatibi ngona linda, obosa ni ranki no baluka lo e pas fila. Mais bengi sa mukolo chaîne. Loba na fila bisalu yaka. Kobengi za Gatibi na linda te ba ba kolo chaîne te ba wa SBT SB les années les bien moko si la bisal ou la gauloise tala au moni bino bo combattre non SBT combien de 18 minutes non bo combattre SBT bo combattre SBT na suka bo kokate biso tozala pour na si la bisal ngai na lobi na bino na ko banda ko ya ko finga wa mama moko soki bozo continuer bon pesa si la respect na ye bon respecter bon son c'est la place na ye bon tu vas respirer azwa ton na ye bon en tout cas bon tu kaye bon respecter si la bisalu ceux qui vont respecter si la bisalu tenir surtout nga pesa donc na respecter bino te na roya ko finga bino na télévision bino mukuna on est famille bino mukolo na romata avion préparez-vous mukolo kana okomaka na aéroport Anjili car mukolo ko chama ko na kati avion na ko bombarder biloko bobi bonga déjà bientôt rendez-vous na France bokoyeba bobonga mara ba mida ba ese basakana na bino on a robimisela bino bo eroningisa bino bo c'est là boli bo sarana si la mingi il faut que tout comme corriger bino donc on va expliquer chacun na place na ye ay ba ka yoze le côté pas si là on va passer le côté Dès d'accord c'est pas si na ye peut-être au pesaka non je ne crois pas
donc tika fila maman libala non si là na tant qu'on se plaindre pour na libala na oté libala nous a spécialité libala nous suivi mabala nous sommes mobilité donc tika fila tranquille yo be vendre na libala na yo consommer moi si na yo sala au monyo au sala ye donc tika fila tranquille bima na vie ya fila bima munoro na yo la pas comme moi fila fila la pas comme bona yo ala pipe yango yo pe la pas comme fila d'Acosta. Ceux qui ont respecté fila te deuxième émission Rosala Likolo koleka oyo omoni wana nakoya mabe na rosango na Lubumbashi pour nazo voyager pour ya bolukisa bo kanisa na déjà Lubumbashi non ça deuxième émission kuna donc bima na vie ya fila tika fila tranquille fila za muninga na yo te respecter ye Rozo bimisa ba mozo ba que si la ko se plaindre pour na fête na yo, si la ko même pas ko se plaindre pour na fête na yo parce que alia ka tout avec na fête na yo. Donc to suki wana. Merci na bino baba kouk na lingi bino ming à la prochaine. Bye bye.